couple présidentiel au basé ko célébrer fête ya Noël na Kananga ba kene ko sabla na tongo na Saint Clément kuna et sikanini ba communiaki na ba chrétien catholique ya sur place ba détail beaucoup la na édition lelo tata cardinal lors ya messe ya nuit à Noël comme d'habitude à Betty Bordi pour na koloba ke na Kinshasa tu ko vivre presque na enfer makambo nyonso ya mabe ya monde et fandi awa cardinal adressé tableau moko sombre qu'on vivre na République démocratique du Congo et comme le quoi qu'on vivre na Lifelo Noël lengenini bato azali qu'on vivre ngo lelo na Kinshasa ba caméra ya KNB News et tambola qui par-ci par là surtout dans l'église catholique à la ville province ya Kinshasa. Couple présidentiel Félix Antoine Tshisekedi et Longona Denise Nyekero bakine ko samela simplement ya kananga et si kanini ba communiaki et Longona ba chrétien catholique pour na fêter Noël. Na deuxième journée na ye kuna na kananga chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ki na messe ya nativité o yesalemaki kuna nakati ya cathédrale Saint-Clément et sikanini archevêque métropolitain ya Kananga Félicien Tambwe né à Kambaki yango tata mokonzi ekolo accompagné na première dame Denise Nyakero ba sangani pour na kokumisa kolo Yesu na cadre ya Noël ndenge kaka alakaki na bana nyonso tu ya Kasai Central akofete kuna na kati ya Kasai na maloba ya Monseigneur Félicien Tambwe a invité ba chrétien nyonso tu ba bâtir vie na bango ezala modèle lokola la vie ya Christ ndenge ezalaki pe a insisté batika mai nyonso tu ya mabe oyo bazali kosala surtout mingi individualisme lokuta na monoko pe ba antivaleur ne babiloko oyo Monseigneur Félicien Tambwe ayebaki na kotelemela yango pour Christ azalaki modèle na suka na yango archevêque métropolitain ya Kananga azanga kite ko présenter bave na ye na couple présidentiel pe a félicité chef de l'état pour na ba projet ebele oyo azali na yango pour na province na bango pe esika nini kumisi ba réalisation mingi o tata mokonzi ekolo ayebi na kosala lokola ba route électricité pe misala oyo ezali ya construction avec impact na idéologie. Tata cardinal a dressé tableau sombre ya République démocratique du Congo, c'est-à-dire espoir ezate pas si ko vivre na Kinshasa ezali lokola ko vivre na enfer na ba transport na ba mvula na ba embouteillage et comme lokola envoûtement. En tout cas, ezali maloba oyo cardinal Fridolin Ambongo Besungu alobaki lobi lors ya messe ya Noël na nuit ya Noël olanda extrait oyo. Comptable na Kinshasa ekomi malosi kasi awa Yesu Kristo abotami elingi koloba nzambe akosali biso te soko tozali bato bamoyani bomoi bwa biso bosengeli bobongwana makambo na biso basengeli mabongwana nzambe Yesu Kristo abotami omitema na biso tosambela mipenza oyo abandeko na biso bazali komoko awa na Kinshasa mabota mayike mazali na mpasi mpona kolia mpona kozwa mai na kosalela l'autorité dans l'organisation de l'électricité. Voilà pour le matin. Pas si kasi bandeko bazwami kuna na est na ngele bazali na pasi babema na bango na mboka na bango mpe bakomi badeplace
tosambela mpona bandeko babiso bazoni penepene na biso awa na plateau de la teke bavictime ya mobondo kuna na province ya Kwango bato wana batipi plateau de la teke na province ya Manitobe lelo bakomi na province ya Kwango na diocèse ya Bokokala. Et d'ici qu'à la c'est que non pour le bateau, au bord de bateau pilote, et au bout du tout, et pour les amis au bord de l'or. Les amis sous les polos, et si comme on a compris au milieu et à part la l'école de la ligne à mon bord, fait mon corps à Royal de Israël. Donc ça, c'est la première. Tosame la Bwana. Et toseme la Bwana awa atinde biso mwana wa Yesu Kristo asimba mbiema biso bakomo. Tozwa makanisi masika pe toyeba kobongisa ekolo ya biso oya avenir ya bana biso bana ya Kongo. Elika ya motama ya province et de la mission et qui la mission de femme de Santa na Bobo. Et ça, la mission, quand tu es la femme de Santa na Bobo, ça finit son banson, aux amis, à papa mort. Mission banson, ton commissaire mon mort, au cas de Christ. Lui, à Noël, quand les 24, les 25 décembre, à Kinshasa, biso, caméra biso Tambolaki, dans quelques paroisses, P. Bisika Oyo, on est célébrer Noël pour le reportage. Il y a Miti Mafuta. Na cadre kaka, il y a célébration, il y a journée, il y a nativité, ne awa, na Kinshasa, Constante Sali, na l'église Oyo, to tamboli surtout mingi, il y a catholique, il y a le 24. Oh ba nuit ezala kité bato nyonso tu balala ki na ndaku kasi bato nyonso ba ki na kokutana pona kokumisa nkolo Yesu pe ko célébrer mokolo ya lelo avec un partenaire idéologie sur le terrain vous allez komona loyembo pe misa ezali kokambama tokoma kipe awa na Christ Sauveur kuna na Selembau esika nini ba chrétien bazala ki na esengo ya koya kokumisa nkolo Yesu pona mbotama na ye Promesse, il y a chef de l'État qui peut ça, député, na sénateur, Jeep population à Kinshasa, Nyongi, Bazali Bongo, na micro, il y a façon qui robe. Makambo ba Congolais ba komi komona na République démocratique du Congo ezali koleke la population na ndenge ya kosakana te. Makambo oyo et comment na Bible yango yo ekomi kokokisama na République démocratique du Congo Bible lobi moto oyo azali na yango bakobakisela ye kasi na oyo azali na yango te bakolongola ye yango député sénateur membre ya gouvernement nyonso tu oyo azali na kati ya union sacrée tata mokonzi ekolo alaki bango bamituka po batambolaka malamu kasi population azali kolela pona ye gouvernement olaki ye nini. Merci pour la moutuna na yo. Do wana eza bien nenga pesi bango do eza bien. Mais pour biso ba population to go bénéficier loko moko te na do na bango. Mo eloko tozo senga pour na biso parce que lelo naza député te, naza ministre te, o pesa nga mutuka te. Yazo vivre na ndenge nanga na o nazo luka. Eloko ya liboso nzela nyonso ezala propre. Donc babongela biso banzela ndenge nazokumba moto boye soki nzela eza bien omona makambo nyonso ekende bien. Peut-être naza na nzela ya bien nakosenga echere te parce que nzela eza bien, mais soki nzela eza mabe nazotia makolo na kati ya potopoto na kati ya mai wana esangani na mai ya terrasse banye biloko ebele na obela mai wana soki natie makolo na obela soki naza na eloko te donc na okende na hôpital ndenge nini yango nde donc do wana eza bien donc tosepeli na do wana asalaki bien
soki alinga continuer lisusu apesa bango apesa bango. Mais biso ba population poto vivre bien avant tout nzela ezala propre. Eza malamu lokola pesa ba député ba do ya mituka akanisi ba député opesa bango ba do ya mituka na ba sénateur bongo peuple akanisi pona pesa bango nini moge wana sa siko confusion akanisi ba député mo siko peuple to fete na nini dollar rezo mata banda ko to futa na dollar mais to na Congo tala deso to na mboka na biso to za RDC on comprend to lo bara français mais to liaka dollar deso différents et c'est ça là pour to la français faut to les euros mais to lia dollar des ordres makasi na est alaki ba député apesa bango nini mituka bongo na est alaki ba na est nini bitumati sikoyo alobe kosila ti nini na est bato bazobukana bato bazokufa bazwi ba minere na biso bazoteka ba mapangu o lokola oza mokonzi ayi abote mutu lopangu solution za mate mpona nini na Félestin de Rolézer namonaka na Assemblée nationale olelenge alobelaka epa bato baoteka sol et sous-sol baoteka se ya mabele bongo bato baleko bakevandela wapi ndeko Rolézer losako oyo yango wana mosala malamu kende liboso tata mokonzi mboka osemona oyo nakosenga epa na ye asepelisi badepute ba sénateur asepelisa pe peuple oyo bavota ye. Mais pour le moment, d'abord, comme un député d'abord. Parce que comment ça fait-il? Comment ça fait député comme on a moutou, quand on a sénateur, mais nous les peuples, tous à wapi. Toi, fêter. Soso, et ça cher. Na côté supermarché, point 14 à Soso, bâti en combien 18 000, point 14. Le supermarché. Tata mokonzi ekolo kopesa ba député ba sénateur mituka ezali na yango problème te kasi population pe azali kosenga otala likambo na ye po sino te vi na ye ezali kokendaka kaka na kozonga kasima mikolo nyonso ezali kopesa pasi pe mawa pona population. Beltesco na bafeti oyo azali ko continuer kosunga bana ya Kinshasa. Bonane na Beltesco ya pas match tala lelo pona bafeti oyo bakisela ba mama bilubu kitoko oyo na ba mesa na biso toza na gamme diamond. Gamme Diamond, ezali gamme oyo, ezali 3 produits. Produit liboso comme nango Diamond au champignon de Paris MSC. Oyo ezali Diamond champignon de Paris MSC, ezali biloko oyo sengeli mutu alia, oso salango na omelette, oko salango na pizza, oko salango na carotte na yo. En tout cas, il y a pas match. Ezali ba champignon mo kitoko ba bengi na lingala maibo. Osaleli yango na ba omelette na tongo ba baloli yango poa, zo pesa yo ba fibre alimentaire. Ils ont fait ça, vitamines, ils ont fait ça, protéines. Vous avez ça, vous avez répannyonso. Vous avez dit que vous avez diamant au maïs doux. Biso, tu mets ça, vous avez sango Congo mobimba. C'est comme on dit là, ça, vous avez sango lamba déjà parti de la Thaïlande. Vous faites les gars, vous paf, vous checkez na sani na o beti de raka au kibolo. Ils ont dit que comme partout, ils ont qualité supérieure, ils ont sur la fibre alimentaire, ils ont la protéine, ils ont qualité supérieure et l'eau comme malama ngolien de yango. Vous avez dit que vous avez Diamant petit pois aux jeunes carottes. Ah, vous savez, il y a biffé froid. Nanda, surtout qu'il y a une journée à fête, qu'il y a une journée de réception, une collation en grade académique, un mariage, pour pas qu'on ait régulièrement un dako. Et permettre que nous dans notre casse à la pamba pambate. Et on a diamant oyo, il y a petit pois, il y a jeunes carottes, et surtout, on a un problème. C'est des légumes, pour y avoir des carottes oyo, qui sont on a une vision, au moins on a bien, on a la santé malade, et surtout, accompagné, on a une recette, on a une sur maman service traiteur. Maman au basa la bilu na ndaka kitoko tala ba qualité misato mebino wa ya ba produit diamond po na bonani o po de 5 bilu na biso akaka ba fibre alimentaire oyo zanga na nzoto ba protéine oyo zanga na nzoto yango to memi bino bonane ndenge tolobaki mikolo yo population à travers KNB bazali ko souhaiter ba vœu na bango KNB epesi bino maloba ba vœu na yo o souhaiter na nani bolanda bazali na micro ya miti mafuta. Merci. La meilleure vie na biso. Nous sommes dans le magazine Kinshasa na biso. On dit que les dirigeants sont en service. Nous avons fait ça dans les fonctionnaires des Nations Unies. Le secrétaire général Zenon Kiyobo, le secrétaire na biso ya SNR,
Papa Waiwai, Papa Tcheka, fonctionnaire na biso na affaire foncière, technique bandal, bapesa bakonzi na biso nyonso, mpe baninga na biso nyonso banise, bango to bapapinzu, tozopesa mbote na famille Terebente église esika tozali, tozopesa bakambandimi nyonso mbote, mbula malamu, santé ezala bien, famille Melembele, tobosani te, famille Kamale, tobosani te, famille Lemba, Nzambe assisté ya pambola, ngole montsama mpe na quartier na biso, Kulu, quartier ndo abengi 13 to 12, tozopesa bango nyonso mbote, kimia ezala baquartier, mobu malamu, bato bazala na makambo bien, balia bien, basepela bien, mampeleka kitoko, vraiment Nzambe apambola biso. Alors, meilleur jeu dans la bande de la victoire, il était quand même bango, meilleur jeu dans mon Christian, meilleur jeu dans la famille Combos, la famille Otubaza, Liban Mboka, Soba Olanda, pas une oyo, image oyo, la fête bango, pas meilleur jeu, Zambé, abatisse le biso, ou soit à Romax la biso, on a tombé le bino tout, meilleur jeu, puis les 2 jours anniversaire, on a notamment le 25 décembre, on a profité, on a fait ça. On a la wenya, on fait la pesa père na biso to fête un anniversaire de la moro, ligue de la forêt, on le bandé na C. Biso ba la wenya to linga ganga, le roi ba ganga te, c'est le gars ganga, la PCP meilleur vu place hasard. Hervé langa la pesa la magazine qui chasse la biso. Hervé langa la président république ya mboka au Fati beta umela. Hervé langa la mobile langa peri lutonda masulwa. Hervé langa la bana na ngai. Meilleur ve langa na basemeki langa nyoso babokilo langa meilleur ve na monde tebo bimba la gros bisu na bango ba meilleur ve na bango na sukiwa Jimu Keni sans filtre bokene kola na entièreté nango na chaîne YouTube na biso avec Jimmy Mukeli bokene kuna ko s'abonner pour rater eloko moko te pamba te kuna éditorial ya masolo otobetaka na cadre ya KNB News pe ba actualité nyonso ya mboka na biso to décortique ka yango kuna lelo bolanda extrait. Lobi tata cardinal azalaki na messe nde boyebi na nou ya Noël ndenge ezalaka na côté ya naye papa cardinal adressé bongo tableau sombre ya ko vivre na République démocratique du Congo pona papa cardinal nyonso ekomi mabe na mboka oyo embouteillage epai ba mvula ko beta batuko dinda misère population azali komona clarté responsabilité nyonso côté église catholique bazana eloko te responsabilité nyonso bapesi yango na l'état congolais l'état oyo asengelaki ko diriger pona tata cardinal oyo azalaki en face ba chrétien catholique mokolo ya lobi a expliqué bango que bakonzi oyo bazali ko diriger République démocratique du Congo bazali ata na volonté mukete ya kobongisa toyebi te soki ekosuka ndenge nini mais en réalité na ndenge tata cardinal a expliqué tokoloba que makambo ebele o ezali kotambola na République démocratique du Congo ezali kotambola malamu te toboyite est-ce que c'est le moment ya kozongisa lisusu population wana na koexplikaka bango misère na kolobaka na bango pasi comme si quelque part effort moko te ezosalama na niveau ya l'état wana ezali élément ya liboso et puis deuxièmement eloko moko te pouvoir en place esalaka oyo tata cardinal Fridolin Ambongo Besungu amonaka malamu en tout cas bao baza na image ya esika papa cardinal azali ko kumisa oyo ezali ko salema baye ko expliquer nga mais en ce qui reste na oyo etikali to yebi que conflit moko ezalaka ouvert depuis début ya mandat ya Fachi kino mokolo lelo entre cardinal Ambongo na pouvoir en place malgré que d'une manière ou d'une autre bemeka ko masquer yango ko tia yango na kati ya molili mais ce que lobi vraiment to telemisa cardinal Ambongo awa lokola individu lokola mutu parce que bato belé o bazali ba catholique pe
bapartageaka avis moko te na oyo azali koloba soki tolobi tokende musika même Jean-Pierre Bemba dernièrement intervention na ye ntango babetani na shole awa ezalaki que akalifiaki bandeko ya église catholique lokola pour la plupart sans qu'on cite bango mais biso banaliste toyebi ke bandeko s'adresser na baévêque alobi que il y a des politiciens en robe eza na bapoliticien mosusu bazali kolata robe elingi oloba nini eloko eza koaffirmer thèse et que il y a des politiciens qui sont en robe to pe eza na baprela bareligieux oyo basalaka mpe politique exemple oyo nani Noël Tchani apesi alobi na loi na ye Tchani to pe na babiloko na ye nyonso bade koproposer asalaki proposition moko en bonne et due forme parce que baimage wana mpe eza koleka na baréseaux sociaux oyo abengaki loi na ye to pe asalaki baproposition na ye loi Marshall Tchani biloko moko ndenge wana mpo alingi akamba mboka apesi baide na ye asalaki na baconstitution na ye na makambo na ye boyebi ndenge Noël Tchani apesaka babiloko na ye des pères et des mères et des femmes de tout ndenge adefendaka yango na ndenge esalaki du boucan Noël Tchani azwaki occasion kozala en face ya prélat en face ya cardinal Ambongo akende kotala ye mpe basololaki ayebisi cardinal Ambongo et puis apesi cardinal Ambongo copie ya loi na ye to mpe ya makanisi na ye oyo azali nango sur oyo esengeli esalama na république démocratique du Congo soki azwi pouvoir Noël Tchani asisi kosolola na cardinal na 19h30 akoma na butu na 2h du matin journaliste moko abengi ayebisi ke nazali na loi na yo mobimba to pe na document na yo mobimba awa et d'ailleurs d'ici là ezali kozala bongo publié na Jeune Afrique et juste to confirmer authenticité Noël Tchani azongisi abi bon en tout cas na yebité document oyo za nango ben to la parce que journaliste na bengaki na 2h du matin to la mokato e banini et que s'est passé tokomi na 7h30 na ntongo Noël Tchani pour citer bakomo na bango abengi recteur ya université catholique ayebisi yo tozalaki na yo na cardinal nga moko na pesi ye document wana na maboko na nga ekoma na butu bayebisi nga ke balingi bapublie yango document wana ekomi na maboko ya bajournaliste ndenge nini c'est-à-dire quelque part Noël Tchani comme chrétien catholique aservaka même na États-Unis asalaka makambo nyonso na bokrétienté wana akepa batata milimo na ye a exposé oyo akina nango ya koexposé mais tala place esukeli ye c'est-à-dire est-ce qu'il faut topesa sous confiance na batata milimo bapère spirituel tokomi na suka édition ya lelo joyeux Noël bisika nyonso bozali kolanda biso KNB tozali wana tokocontinue toujours koservir bino ndenge tosalaki yango surtout na 2025 ndenge tozaloba mikolo oyo makambo ya sika ezongi lisusu ebele na kati ya KNB News. Joyeux Noël na bino nyonso bolandaka biso. Merci. Magazine.